Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Toi, na sangwa mawa. Bokota, bokota, bokota. Boyebi, toi, na sangwa mawa. Sangwa mawa. Venez, venez, venez. Rentrez, rentrez, rentrez. On va en parler. Rentrez, 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 s'il vous plaît. Rentrez, rentrez, ben vite à caca. Ben vite à caca. Rentrez, rentrez. Non, c'est Abino Bokota. Venez, 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 venez. On va en parler. On va en parler vraiment. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Babi Nora Digital. Moi, ça, Sika. Moi, ça, lettre C. Moi, ça, Mobala Mbinga. Mobala Moulaï. Bokota, Bokota, Bokota. Nazo ko expliquer bino vraiment histoire bien avec mon invité. Vraiment toi la mawa na communauté na biso communauté congolaise na biso toi na mawa to koufeli vraiment vient na biso bomoni vient na biso ninga koufi par réaction bon excusez-moi parce que là je suis en train d'inviter les gens na koka osa vidéo té mais j'ai pas de choix bomoni ka bino système de nazaleli donc pour toi na mawa Toana mawa biso nyonsu o akufi ande kuna biso. Na on la vraiment bokota bakota kaka. Bakota kaka Nora Digital moi ça c'est comment sinzamba lekisa sukali na mungwa bakota kaka. Bakota kaka boya yoka vraie version partagez s'il vous plaît partagez massivement. Partagez la vidéo parce que Toza vraiment na invité na biso oyo vraiment yebi mutu wana bien Johnny Aimpe vient na ngai Johnny Aimpe yo yebi koto zali ba bonjour vient na kata Belgique. Partagez la vidéo, partagez Babi Jimmy Destin ba partager kaka Jimmy Destin babi na kata Roi Mombal moya Bogard Jimmy Destin ba partager kaka hein. Babi ba partager kaka venez vraiment écouter na invité nanga oya yebi pati luboya bien ayebi pe moi si na ye bien donc vous rentrez s'il vous plaît on va en parler de ça mambozo le kabiso na ba poto awa et aka pasi eza pasi na vie bolinga ko juger mutu directement te bo juger mutu directement te pourquoi sali boy pourquoi boy Nora Digital Bokota na invité na batu s'il vous plaît parce que là ba invité kaka pour batu nanga pe bakota bayoka oyo toza na posato loba auto na posato loba avec mon invité Jimmy Destin. Ça va Nora Digital ma chérie comment tu vas? Ça fait longtemps non mon moi ça mbinga moi ça bala mlai Bokota. Ah merde. Pourquoi on a invité Nino Bokota. Alors, histoire les aboyés. Vous savez quoi dans la vie? To condamna mutu directement te. Biso na somoni réaction ya fiwana oya sali na fra na biso pati luboya. Non moi ndé fond d'été leki hein. Ah ouais? J'arrive. Bon moni réaction oyo ndeko na biso moi si asali na mobali na ye mobali azo kufa ye atiki akufa. Le problème c'est quoi? Moi na mobali wana vient na biso pati luboya na moi si na ye balingana vraiment za moi si na ye aza vraiment likangu te maîtresse te boye te parce que batumsu bo le bo vieux pati abala te c'est pas non marié. Kati, bonsoir, Kati Chibasu, bonsoir, Kati Nabiso, bonsoir. Bonsoir, Kati, parce que nous, les Africains, surtout nous, les Congolais, tant que toyoki directement, tokomi ko jige, tokomi ko finga, azandoki, azaboye. Non. Bonsoir Gisèle Sego la grande, bonsoir Gisèle Nabiso, bonsoir Gisèle, bonsoir tout le monde, bonsoir Nabino. Le problème c'est quoi? Vous aimez trop juger les gens. Likambo ngamtando sanga Christian Schengen nakati ya ninyo ya babenga ngoni nakati ya lema andako sanga Clarisse. Dans la vie, il faut pas juger.
Nous les Africains, surtout nous les Congolais, to lingi ko juger ba problème. Boyebi source ya problème te. Boyebi likambu place e banda ki te source te. Bokomi ko finga mwasi wana ndoki, bokomi ko finga, bokomi ko loba. Na vi tozala na système ya ko jijaka directement te, ko finga directement te. Moi j'ai mon invité à koyebi Sabino, à ko expliquer bino qui est Pati Luboya, qui est sa femme. Qui est sa femme? Ngaku tout temps abenga na Kamwe, même Nora Digital, moi, mon thème à lettre, c'est à Kamwe. Abi non, Clarisse, c'est vrai? Ngabi, oui, c'est vrai. Nga nazo koyebi Sabino na vie. Oyebi, moutumo te na vie alinga azwa problème. Surtout nous les mamans. Bobandi directement ko juger. Azandoki, Mwasandoki, Boye Boye Mambasali. Est-ce que vous étiez là? Point d'interrogation. Tomonika Mobala Koufi Jimmy Deste, Bozana place nanga. Lorsque je vous dis l'intellectualisme, pourquoi na bekol? Moi je sais pas, je me rappelle. Pendant ça la nino yo, pendant ko ça la babenga nini. Comment je peux dire? Pourquoi vous tous là, vous êtes en train de juger directement sans autant vérifier? Maintenant, ma Clarisse Naza na source, il y a vrai. Il y a vrai ou invité na ngazoloba. Vous les Congolais, le quoi bozalani le quoi salate, bobandi ko juger, vous commencez à insulter ndoki, boye. Non. Totika ko juger. Moi si mon côté, tozaba maman. Moi Clarisse tel que je suis là, na ko lingate na kota prison, na kota problème parce que j'ai ma famille. Moi si wana aza moi si na eli kangute. Azali Kangoute, c'est vraiment sa copine. C'est vraiment sa copine. Et ça n'est que non, par exemple, Mobali Boebikou origine à État. Est-ce que vous savez là où le mari habite? Bozo avant dans la Genève, Moussou Soubolo avant dans la Norvège. Maintenant, il habite en France. En plus, Mobali a bandé qu'on foute la chambre. Et pas il y a camarade inanga ya Mobali. Les cas mélan. Koleka melan abande ko foute la chambre via zala ki pe na nini penza tazana nute ke stable na poto ne mutana mukanda bo via zala ki na ngona nute boyebi source te directement bokomi ko finga moi si wana ndoki ba audio yango bomona moi hier j'ai pas voulu faire l'audio na linga na zona nous makambu nyonso à la source. Le monsieur vient à biso Pati, vient en France, vient en Mukanda te. Vient à biso abandé ko foute la chambre et pas pire moutunanga. Na obenga ye, invité nanganda ko témoigner. Nda benga lelo Clarisse. Pourquoi les gens surtout ba Congolais bolinga ko loba sans autant bo vérifier? Viens à Kenda qui na nino na place à Koufeli wana c'est na Norvège et pas copine nae. Copine nae ayaka sali 2 semaines ou 1 semaine et pas camarade nanga. Boziana Luka invité comme ça yende a témoigner a expliquer bino. A expliquer bino. Toza d'accord tena o asali zela. On va appuyer. Déjà invité nanga na sirazo kota yem ta ko expliquer bino likamdenge zali vie parti na France abande ko vanda aza mukanda te vie kuta voyager ki na doki ya mutu vie voyager na mukanda ya mutu nde akende ko kuta na copine na ye akenda ki pour 10 jours s'il vous plaît vie parti akende pour 10 jours na voyage akenda ki wana ndake kokuta na mwasi na ye keneti batu mususu ba Jimmy Deste aza ordre ba Fabrice Kalenda ana mukanda vie n'avait pas ça. Bon excusez-moi pardon pour il faut tous abani na la source na ça fixe na ngezapi. Vous êtes là juste pour juger, vous êtes là juste pour parler du n'importe quoi sans autant vérifier. Bon vérifier raté, bon bandi mbala moko koloba. Moi sana zando kita, biso nyonso toza banda ko ba nde tozala na ba mibali tosala baje. Zelana tanga marambu bache sa komilik. Bonsoir sœur. Bache français s'il vous plaît, franchement c'est moment les français. Je vais faire des gaffes.
Moi, je suis là pour expliquer, je suis là pour expliquer peuple congolais, nous on est des Congolaises. On ne fait pas mêler ma français à cette terre. J'ai pas envie de parler français parce que j'ai mal à la tête. Donc, je sais bien parler français, mais franchement, je vais parler en lingala, ma chérie. Je vais t'expliquer en privé. Donc, le problème, c'est quoi? Notre frère ici en France vient à Bisso Pati. Eza likamba bomba teto likamba loba non. Vient à Bisso Pati, azan en France, azan qui en France, azan na moi si n'aimons bosso ikota ba Irlande, ba boyana. Nde vie akoma na France awa vie aza mukanda te. Boyo kanga bien, vous m'expliquez. Partagez s'il vous plaît parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour dire de n'importe quoi, pour raconter du n'importe quoi. Tandis que bo yebi makambute, tandis que bo yebi source ya vérité te. Source ya vérité te. Moi si nyolinga kota prison. Moi si nyolinga na famille na ye atika mutazo kufa. Tandis qu'on est en Europe, il y a des pompiers, il y a des policiers. Est-ce que ton botel, lorsque vous avez regardé la vidéo, lorsque la fille elle filmait son mari là, son copain là, soit son mari, est-ce que vous n'avez pas vu que non, vous n'avez pas rendu compte que non, le monsieur abanda qui moi ça banda comme on a mobile temps à okufate peut-être les bagés. Franchement, les gens des Français, les gens de tout là, je parle pas en français, je parle en lingala. Attendez, je vais appeler mon invité parce que là je vois pas. Oh, parce qu'il n'a pas sorti sa vidéo, j'avais pas envie de faire la vidéo, mais c'est lui qui m'a appelé, genre que non, Clarisse, je vais expliquer. Je vais l'appeler, je vais expliquer. Donc, chose c'est quoi? Viens à Bisso avant Nana, dans les cas Melun, avant qu'on foute la chambre, dans les cas Melun, et pas Michel Santé. Moutouana ebi témoignage na bien. Viens à Bisso, azalai ko foute la chambre kuna. Asengi doki ya kamara neka ndenge zalaka. Doki ya kamara ndenge zalaka non. Pesanga doki na kei na mboka na kekuta na mwasi nanga. Ndeko take ko kufela. Na 7h du matin. En plus, vous êtes en train de dire que non, il est décédé à 5h du matin. Mais vous êtes des ouf. C'était à 7h du matin d'abord, il était en ligne. Batinenga capture na ye na 5h du matin zalaki en ligne na WhatsApp na ye. Azalaki en ligne na WhatsApp na ye. Akufi na 5h du matin te. Akufi na 5h du matin te. Bino boza ba chroniqueur te. Ba chroniqueuse te. Vous êtes là juste pour juger, pour dire du n'importe quoi. Il y a des voix bosali autant sans autant vérifier. Il fallait vérifier, mais si je suis désolé, moi faux, je peux pas dire en français parce qu'à ce moment, je vais faire des gaffes en français donc je vais parler en lingala. Nous, on est des communautés congolaises. Je suis congolais, je vais parler pas en français. Français après. Donc, je vais parler en lingala pour expliquer peuple nabiso. Et ça, peuple était batumsou salibanda, je m'en fous. Allez chercher les françaises et nanana, ils vont vous expliquer. Moi, je parle à lingala parce qu'en français là, ça fait mal à la tête. À ce moment-là, avec on a les dés là, ça fait mal à la tête. Sinon, je vais faire beaucoup de gaffes. Malgré que j'ai étudié plus que tout le monde, mais français na minute, franchement, bon, c'est la nam. Viens la biso zaki na mukanda te. En France, viens partir l'uboya oya koufi. Quand des alake non, avant de koufoute na chambre ya camarade nanga. Camarade nanga a loué chambre. Na minute au bilamba na ye tous ses affaires. Et ça côté Melun, côté ya camarade nanga. Vous avez la vraie source, mais vous êtes en train de dire du n'importe quoi, faire des vidéos à la con, faire des voices à la con. Mais tandis que vous avez la vraie version. La fille là, c'est vraiment sa copine. C'est pas une maîtresse dans les vies, il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Il l'était avant, mais il était divorcé. Il était divorcé, il a trouvé sa copine. C'est vraiment sa copine, vraiment. Il y a moi na mukete, il y a babandi lelote, il y a kala. C'est vraiment sa vraie copine. Mais on peut accepter que non, à ça la mobile ne m'avait pas contre à prison. En plus, on est en Europe. Même si, bolobi que non, c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Attendez, restez comme quoi. La vraie version, c'est quoi? Viens à Zalakine à Paris. Le monsieur, il habite en France. Il habite en France chez un copain à moi. Il louait une chambre. Il louait une chambre chez mon copain et tout. Genre que non, il est allé voir sa copine à Norvège et tout. Allô? Oui. Oh, mais Michel, quand tu as été, tu peux sa vraie version. Oh. Ok. Nati
Il faut que tu éclaircisses parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour dire du n'importe quoi. Maintenant, les gens me demandent de parler en français. À ce moment, parler en français, moi, je ne peux pas dire parler en français. Parce que je vais parler trop vite, il y aura des fautes. Lol. Ok, je vais rentrer là. Vas-y, rentre, s'il te plaît, tu vas éclaircir les gens, tu vas expliquer. Ok, à toutes. Donc, attends, Cathy, elle a dit quoi? Exactement, Cathy. Mais le problème, c'est quoi? Nous, les Congolais, on connaît même pas l'histoire. Directement, dès que vous avez vu la vidéo, vous commencez à faire les audios à la con. Mais tandis que le messie, attendez, vous allez écouter la vraie version. C'est Michel Santé qui va vous expliquer la vraie version. Le messie, il habite en France, il n'a même pas de papier. Il n'avait pas de papier. Il a demandé même le papier chez son copain pour aller faire 10 jours avec sa copine en Norvège. C'est la vraie version que ce que je suis en train de vous le dire. Je suis en train de vous dire, voilà, comprendre mon émotion. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Pourquoi filmer? Je n'en disconviens pas. Ça peut arriver entre vous, hein, français, na minute, les autres qui marquent. Français, en ce moment, franchement, ça part parce que je suis énervé là, à cause des Congolais, les Congolaises. Moi, j'ai fait une chroniqueuse, malgré que je ne suis pas chroniqueuse. J'ai été chroniqueuse, mais j'ai fui. Pour l'instant, je ne suis pas chroniqueuse. Le problème, c'est quand j'ai parlé à Lingala. Parce que les Français, des fois, c'est embêtant, hein, ça m'embête. Le monsieur, il était parti en Norvège voir sa copine. C'est pas sa maîtresse. Parce qu'il n'était pas marié. Il était marié avant. Le monsieur, il était marié. Tala, laissez-moi avec les Français, tchèque. Le monsieur, il était à Attends, je vais vous expliquer. Michel Santé va rentrer. Je vais appeler mon ami de vous expliquer. Parce que vous êtes là pour faire des vidéos du n'importe quoi, la con. Allô, Michel Santé. Allô, Paris. Oui, bonjour, oui, allô, Michel. Paris. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais, ça va, tranquille. Ouais, ça va. Tu m'écoutes là? Oui, ça va. Attendez, Michel Santé, ah, oui. Allô? D'accord, ok, d'accord. Ouais. Ok, donc voilà, na français, te na lingala parce que to boy ba voisin ba loba, boy biso structure na biso, ba loba ngo bon moi Michel Santé. Bon ami tu français mais loba ngo bien vraiment comme on a perdu un grand nombre de chez nous, je peux pas dire en français. Le problème c'est quoi? Ouais. To loba siko bien. To loba siko bien ndengeza qui vient ngo dilon. Nazo loba siko ba parole ba en français. Na loba boy mais non, faut na loba lingala. Michel Santé, ce que tu peux expliquer biso vieux parti Luboya, na tu peux expliquer parce que non, yonde mutoza vraiment un peu la vraie version au peut expliquer bato. On expliquer biso que non vieux parti ndenge boye bani na ye, ndenge avant que ne voyage na mwasi na ye, ndenge oyebi mwasi na ye, si tu peux expliquer aux gens ou éclaircir un peu bato. Ouais, mbote na ba téléspectateurs bazola na biso. Pati Azaki a mis à moi, tandis que, bon, premièrement, il est dirigeant, il y a Église Bima. Comme moi, je suis pianiste, tandis que Betanaï, tu travailles dans la louange, je me suis l'église à Bima. Bon, du coup, Pati a eu une intervention pour aller là, parce que moi, si je vais aller dans le comme on a montré, il y a bien qui est quand même nde ayai kovanda asengai nga pour quelque temps vanda na ngai depuis novembre ti mois ya janvier azalaki na nga nde mwasi na ye wana ayaki autaki Irlande ayaki kotala ye nde basololaki baobi kaka ke mboko elo ozobomaka bato piaka mwana mere akendaki akende mwasi na tindaki billet akende na Irlande bon ntango ake na Irlande kuna ake na Irlande pas copine na ye wana. Pas ya copine na ye wana. Aza copine na ye babandi na ye depuis bon mwana obika ba copine na karaté bazongani pe awa. Alandi ya région de ye kuna na Irlande.
ezaki voyage ya 10 jours ntango akomi kuna bavandi tosololaka mpenga me bon bati comme problème adoka ndenge ezalaka kende mpe na doki ya ami mosusu ake na ye kuna bon le problème soki toanalyse makambo yango parce que ngai abengaki pati mais 10 jours eleki fale ozonga mposala makambo mosusu alobi te non nazoya mais soki toanalyse mo makambo yango ndenge pati akufi mpo na nga na mono ndire mwasi wana afermaki ye parce que kolongwa Irlande koya na Paris pati azalaki na mbongo te anakozela parce que mwasi wana prometaki ye ke akopesa ye bambongo akopesa ye mbongo mpo azonga boye biso bamibali ndenge ezalaka oza na mbongo te bona kotokala awa na kati awa Michel, on luka place à connexion à bien pour topé sa version à bien pour ma version ils ont bima et belé même Nora digital à benginga a une version msousou ba te ba benga ma version msousou donc toi pas vraiment les vraies versions parce que na minute bilamba ya vie et pas na yo ouais Pati azaki na état de santé azaki bien Pati azaki pa na ngai alongwe voyage nga ke le 25 azaki epa na nga ndenge na edaki ye na chambre akei pa mwasi na ye tosololaka na ba WhatsApp normalement Pati akenda ye voyage ya 10 jours ntango akomi kuna il a fallu azonga mais Pati akangamaki mpo azalaki na moyen ozonga te azali na mbongo te to azalaki na mbongo te mbongo eza te parce que mwasi moto asalelaki ye billet po asengai nga mokanda po akende kuna me nga na boye apesaki ye te mpo naki na passeport te po wana eza déjà Irlande ya libanda nakoma moto apesaki ye mokanda bon retour na ye 10 jours elekaki déjà il a fallu azonga ntango kozonga na ye wana ndenge angaki azonga azalaki na moyen ya kozonga te bon soki totali bien nga nde namoneli parce que dernièrement tosololaki te on dirait mwasi wana blokaki ye alingaki azonga su te mpo avandela ye kuna volume s'il vous plaît donc il a fallu azonga mais azalaki na moyen ya kozonga te mwasi wana blokaki ye kaka na Irlande kuna mpo avanda kuna mwasi wana oyo wana na ntongo ya le 7 nakomelaki ye oyo akufeli wana ya lobi azalaki na 7 août nasololaki ndenge nini na ite soki yebi mwasi moto arépondaki ça va non ça va tranquille bon du coup après midi toyoka ke mwa basango yango ndenge eyaki bon mwasi wana ntango afilmaki atindelaki pasteur ya bima image aye kotindela ami na ye na Lyon e na Paris nde aye kokende pa Lamine po Lamine moto apubliaki bafoto ya liboso Lamine Mosakoli, c'est Bobby Lamine, t'es Lamine, il fait chroniqueur, donc Mouta Média Next Babiso, Lamine. Donc c'est ça, atindeli image voilà. Mais par contre, Pati Azaki ne s'est monté à revendre durant long de temps et pas à moi si wana. Peut-être ba dispute wana yango comme si na niveau que akoya na malade na ya AVC, akoya AVC disons. Le mal en est que moi si wana asali mabe bon ce que hier ko boma Pati te parce qu'avant daki ayaki atela Pati mais asali mabe parce que akofre mutu akofre ezalo ko la kofre mutu moi songa te wana ezali na mboka musika Pati za mukanda te Michel excuse-moi wana lobi kofre eza vraie version pété parce que na minute tozo ko imaginer donc non imaginer te Pati ko kai kozonga tazaki na voyage ya 10 jours avec la voyage à 10 jours. Voilà. Mais depuis le 25 janvier, compter daté d'aujourd'hui, ça lui combien de temps? Bon, abonné qu'on le directement, à cause de la moitié à ça y est bon pour Aya. Pour Aya, à Zonga Paris. Pour Aya France. Parce que moi, si à promettre qu'il y a qui n'a pas ça y est là. Le montant aux acquis à mon quête, ça lit plus de 700 €. Moi, si à promettre qu'il y a relié à l'Ikelimba. yango mwana mère azwaki temps ya kokende akende kolanda mwasi na ye alanda mwasi nde na Irlande tu vois bon soki kokufa oyo azokufa mpo na nga bon selon imagination na nga nde tana kosola na ye on dirait eza souci ya déplacement na ye mpo na kozonga Paris azalaki na moyen te ou mwasi abande kofaire tarder ye ou mwasi alingaki kopesa ye mbongo te yango ekoze babiloko wana ekoze ye la mort wana tu vois n'importe quoi. Bon, Michel. N'importe quoi. Tu vois? Michel, Nalina Tunaboe. Est-ce
que moi si wana avant d'après pas na yo ton parti en novembre pas na ayake pas na ça combien de temps à ça là qui 5 jours 5 jours na 5 jours à ça là qui ndenge yo monelaki bolingo wana c'était vraiment vrai amour o ezala ebandai ko nde toza boye tolingana na mibali bolingo oyo elakisa pe ya bien na oyo ya mabe eyebana pour toi Michel ntango ayeke epa na o abandai kolakisa fasi ya bien ya bolingo ya kofanda u ndenge nini mpo yo moto oyebi bango bon ntango ayaki en tout cas bolingo namona epa bazalaki na bolingo bazalaki toujours serré bazalaki kotambola en tout cas c'était bien avec la dame bazalaki bien bolingo ezalaka bolingo bolinganaka na quartier depuis bomwana et après boye kokutana su na poto obika sentiment bolingo ndenge ezalaka azalaka mwasi na ye depuis quartier bavivant na ye bakola ensemble bakabwani baye kokutana su na poto nde baye kozongisa koizela bolingo na bango mwasi mpe ye kolanda mobali na ye parce que bato baoloba ebele pati neti ndeko mwa auti okomelanga ebomayakala te na loketo ya nini wana toyebi te Michel yo tozalaki na ye miniti oyo toyeba mamba mayaka te kimora toloba esiko mam ndenge moto akufeli sikoyo nga na ndenge nali naloba boye pati avant akende 10 jours wana azalaki na bonne santé il était bien ayebi so mpe ke Michel na kei azwi mpe ka nde ezala to balingala mpo bato mosusu bayeba makambo na biso te azwi mpe doki ya mutu ndenge ezala ya camarade ka misa ndenge ezala na kei pour 10 jours camarade kolo doki peut-être abandai kobenga ye abandai koyebisa ye aya apesa doki ou yango wana peut-être asali mpo bato mosusu baloba AVC ebimisaka makila na zolo te épilepsie ebimisaka makila na zolo te peut-être poison mwasi wana pourquoi filmer tout ça Michel je sais pas a filmer les tensions nini tu comprends elo ezokoambrie biso yango wana Congolais, il faut toyebaka. Et loko peut omeka ko débattre. Mwasi ou mobali. Soki lelo omoni mobali na yo ou bien mwasi no akoyi na voie gauche. Essaye pe ya ko benda ye ko zongisa ye. O tirer loboko na ye, luka seringue. Seringue anta tongelaka su o tongelaka ta o kangelaka ni. Chuba mibali na misapi. Toko taka ba Facebook te. Toko taka ba internet pour na kotala ka ba théâtre. Il faut apprendre les trucs. Soki nanda kumutazo kanga maladi misapi zo kanga maye. Luka batonga ba seringue chuba na misapi e ko réanimer ye. Parce que akoye ki na gauche. Akoye ki il faut eso monana. Parce que tant que et ça les retours il y avait na ye normalement tout beta ngala tele internet tout beta internet. Asali mabe et là comment ça asali mabe il a fallu abenga secours ata libanda. Soki ya kokoy ko ça le côté. Ya mabe o asali ya woli ko filmer à mon avis le G mais a woli ko filmer. Mabe o ya asali ya ngwana. Mais parti azaki na bonne santé. Akenda ki na mukanda ya batu etake biso ba congolais. Akei po azonga. Les sous bazo benga ye na papiaka na ba ngala fani na ye gara bane abana ma okemba po nga zaki na mutema malamu na futa ki chambre te na pesa ki ye pour quelque temps pour alukata ninga okendele na pesa ta ki ami eta ke frère ya église azala wana sokazi moyen na ye abimi ya kei tu vois azaki locataire te mais na ba pasi wana landi mwasi na ye po aluka mwa mbongo na système ya bata kendaki nango ba appel moyen kolongola Irlande pour na koya Paris ezalité souci wana peut-être tant que kota na mutu aza mutu tu vois peut-être moi qui a sorti moralement Michel batu ba oloba keno oloba sur place na sens ndenini na bozana éclairci no po Michel a pesi exemple eza nora digital lettre simonté ma lettre sozoka Michel a lobby boye tozo koloba liwata mba filma ki akufa ki nous on n'était pas sur place. Tozaki sur place té. Les problèmes c'est quoi? Pour nous on va tout souvent contredire biso awa. Les problèmes c'est ça la analyse. Nous sommes en débat sur le bateau, ça la analyse. Tango akei akenda ki pona ko kende ko zwa mbongo. Selon la dame a prometa qui est que après ça mbongo ezali na plus de 700 euros. Yango mwana mère a luka ki abundi azu mukanda akei. Tu vois, tant akei kuna komi azina doka batu. Mais même ngai soka zo mukanda na ngana mais masa mukande umeli zonga aza mutu lem su toujours wana baswana ki ngai fona zonga to ebite congolais ataka
et que Michel Saint-Or te kati, les problèmes pour comprendre, pour l'ingénieur faire comprendre à Bino. Jimmy Descent, c'est quoi? Michel Santé a ébivié, abandé Rovan à Aza clair. Akena na mukanda mutuboyoki. Mais le problème, c'est quoi? Moi, si wana sa qui n'est tension ya kobo maïete. Ezala neti bino pe boza ba chamba bo sala bino ba jena bino. Bota la vidéo wana bien. Regardez bien la vidéo. Est-ce que vous monite que moi si t'as abandé ko filmer patika kota nzoto à mona ke longité. Nga pour moi à mon avis, nga la monika que non peut-être nga ndenge na nga éviter sous Michel Abimi. Monika que non peut-être babandé ko sala ba jena bango kande zala ba jena. Mobala kwei moi ça Allô Clarisse. Allô Clarisse. Allô oui Clarisse. oui mabe na biso ba congolais faut to rappeler correction ya koyeba to sala ba analyse au lieu que to kota la ba Facebook to fingaka lelo parti ya kwei batu bazolo bakaka mais parce oyo ngana za na mutema tala zo kota nazo mona bilamba na ye tikali batu bazo ko ba comprendre yango te lelo parti ya kwei soki moi si wana zala ki pe na mayele alingaki ameka ko bouger kozongisa ye na loboko oyo ni parce que bobeta na internet soki muta akwei soki zaki AVC na loboko ya gauche et ça la retour ya va makila il fait bimaye il faut ebimaye au lieu que to meka ko sosola to meka ko apprendre eloko moninga kweli lobi ko la pe biso na banda ko na biso to ba ke soki muta kwei na maladie il faut ko intervenir ye na façon Michel, wana conseil to pesa ngo après wana tamicho to na mambo bembe sente na sansa nini OK muto akwa to sabo to pesa kwa ngasko na ina loba parce que les gens qui disent que non moi c'est pourquoi tike mobali akufa ngasko na ça l'analyse na ndenge nini pour moi mobali peut-être ndo lobi bando disputer soit bando sa ba jena bango mobala kwei moi ça filmer pourtant moi ça bande ko filmer abande ko mona elongité tandis que mobala zaki déjà elongili kolo en kabande ko bundana liwa tanga zobeta to moni vidéo tanga zobeta déjà maboko obeta na mur ça c'est vrai que non donc abande ko souffrir tanga obeta maboko na mur mais la femme tandis que la femme elle a pas vu mobali ne côté longa bande ko beta bonga pour moi la monde peut-être bande ko ça ne bagé yango ba bande ko filmer c'est pas bon de filmer bien sûr mais si tobi c'est pas bon de filmer bon moni teni mobali zaki na moi zaki na teni kilote. Ça, c'est vrai que non, ils ont fait, voilà, un point d'interrogation. Mazaki bien. Bon. Et la fille aussi, elle ne s'attendait pas que non, son mari, il allait mourir. Tout ça. Comme nous, les Congolais, tu analyses raté. Tu analyses raté. Est-ce que bon, moi, si na souka loba nini? Tu as béni mobile. Moi, si tu as filmé, à moi, que non, est comme un grave. A béni mobile, il est na combo nini. Après, na souka, et koloba nini. Pas tu as monté ma bé. Soit, je sais pas moi. Bon, donc, la lobby, hein? Nazo bato abi que toza à l'aise mutu aza à l'aise azate mutu aza à l'aise azate c'est vrai moi ça soki bakokanga ye soki assistaki te bakokanga ye akimi baoluka ye la femme elle ne plus dans la minute elle s'est barrée abakimaka est-ce que la poto okimaka bakokanga ye mais le problème que mutu akufi na ba problème azaki nango na ba souci azaki nango basi concept moi to lobe ate musa akufi bakokanga mwasi wana assister yete mais to place la mito to mata bina yamba a faire ma demande na bien loba lobi pa puisse lobi que mutu akufi ya so comme kafi bolingo ba mutu akufi c'est bien mais moi ça bakokanga ye mais likambo peut-être to lobaka ke tango epesa biso leçon soki mutu azokweya totikaka mpe kofilme tobengaka baintervention soki mwasi wana abengaki intervention te bakokanga ye na likambo oyo eleki mais mwasi wana atortire nani masa ndenge akufi moralement parce que masa akende voyage ya 10 jours 10 jours ekoki mpo azonga na masolo nazonga na mbongo na mokanda ya bato nyonso wana ezotourne Michel yango nalobi Michel toza parce que si je comprends bien mpo na yo
parti avant Kende, a dit que Michel n'a que 700 euros. 700 euros par mois. Plus de 700. Plus de 700. Plus de 700. Oh, ça les analyses comme quoi que non, peut-être Bassona qui soit moi, ça boy copé, c'est à Kangé en otage. C'est ça si je comprends bien. Pour you, oui. Avant Patia Kende, vous étiez ensemble. Patia pas que tous ensemble, la bimi, a tiré un clavier, une masse en accueil. Parce que au moins, il y a mal au msuto le baka, et ça n'est inganga. Na peki ça qui est la bia ya, osa la dokite. Pour nous, les libanda ya Schengen. Il faut faire attention. Osa ma solote, o te na okoma. Moi, ça, on a salé badema, a salé réservation, tinga kene na bisa komi. Voyage ça qui pour 10 jours. 10 jours, ko kina bengiye. Avec non moya zongezate. Alors ben ngaka la parole moya zongezate na azwe le côté. Bon, yango to koti na détail makamango ke azana elo côté. Si comme on t'a publié vidéo ça la mine ton pasteur. Non, moi si wana tindela ki pasteur ya o ya bima, c'est ka to kenda tinda ki e pa ya pasteur. Après tindi pa ya fille moko bona Paris ya mina ye. Nde eleke panzani eke pa la mine eke pa n'importe batunyo sonenge panzani. Malgré ba okangaye. Malgré ba okangaye, mais il faut faire attention dans la vie. Malgré ba okangaye, mabe oya sali. Avant que benga ce qui a kokai ko simba mutute, il a fallu abengata ba intervention ya batu ya pembeni. Et kokai ko sauver moi c'est en mais ye abengite. Mutazo kufa asali même pas intervention moko. Moni parti soka kufi eza pasi ya kozanga pasi ya kolanda mwasi abengisiye. Il a fallu à libérer mbongo na yazonga la tant de jours oyo akendaki moi si akofreye na pasi wana na mutu na bukanda batakendaki nango ndenge bazobelela ye nyonso wana ekosa retour. Michel zelana yamba Jimmy Destin na ozongela yo s'il te plaît na ozongela na yamba Jimmy parce que bato balobi. Ouais. Parce que au moins le problème c'est quoi Jimmy Boyoka mutu aza vraiment la vraie oh biso tolo beza vraie version. Oh bino boyebite Michel lelo se alobi que non a expliquer nyonso a ko expliquer nde tozo ko expliquer bino bozolo baka makambu ya to aka bongo boma oh biso to beza vraie version eza version ya bien o tozo loba Michel bayeba ni bien na parti afa kende dans 10 jours bazaki na ye pourquoi bino bozomona ka vidéo ya mwasi wana vidéo moi ça sali mabe na ndenge olia est-ce que peut-être ton parti à 4 mois ton assisté qui a bengaki est-ce que vous avez qui wana pour nanga ezaki bando sana ba baje asala ki ngo exprès abomaye Michel a ebi moi sona za moi si malade non abomaye pour nini abomaye pour nini omona abomaye pour motezaje azwa nini via zaki oh mais non congolais to tika buzo bana abomaye pour nini buzo ba wana nga elo na côté na bino ba congolais fou le congolais enlever ça la vocaboche le problème c'est quoi la fille elle avait pas fait exprès soit la fille à ça était pour abomaye non et ça là qui va jeter ba bande ko sala mais tant que patia koyaki moi ça bande ko continuer ko filmer bino mo filmer tena mibali na bino bo fandi bo to filmer na mibali ngala lobi hein to sala ngala lobi boy Clarisse oui ba congolais to sala un peu à l'aise hein ba to ba solo baba loba bilobela moi si oyo ancien copine ya parti na benga qui est kotanga kombo nete po lingite bon ils entre parenthèses moi ça to fanda na été parti za mutanga voilà mutukuta komi ce qui bidozer a komi ni la sibino ke no ba benga ki ambulance te moi si wana lobi ke benga ki ambulance te moi si wana alobi ke parti abandaki kokoya te malade ndeki F na ye ngana yebi kolo zela mutu mwa komi arda komi kolo mukanda to yebi bien cette bête obi to benga kolo mukanda filmer biso to loba pona mukanda te on est en train de parler la scène qui s'est passée dans la chambre entre les deux bozo comprendre ou pas ah oui mais congolais baza pressé ya ko kansali kambu yango toza ko avancer te s'il te plaît. Oui, moi ça la robomaye pourquoi un problème moi si na yebani Michel aebe aza moi si malamba lingala depuis kala ezaka ke no babande ko sala na bango baje épilepsie écoute lié bongo asate ke moi si est-ce que bokete na suka vidéo toza ba vidéo bokete na suka moi si tanga lobaki patio mutema mabe c'est-à-dire quoi bazaki soit na ba problème na bango so babande ko sala baje
C'est ça le problème à mon avis. Pourquoi filmer Mimi Mitonda Lobby? Synthé. Mimi Mitonda Lobby, pourquoi filmer? Mimi, lorsqu'on parle de pourquoi filmer, Nake Moussikate, ah, tozolo va filmer parce qu'il y a Koufi. Donc, tozalana ba mibali na mbeto, exemple, ba oba mesana ko filmer. Ba filma kat. Nga, par na nga na omona keno ba bandana ba on ko filmer kala ba ndosa ba je na bango, ndeta mu akwei ya kanse ba je. Tozalaka un esprit à négativité na vie te. Tozala un esprit à négativité na vie. Congolais, il faut changer mentalité. Mutola ko bomba e bongo te. Pati azaki na souci ya mama mbongo. Pati a vivra na ngai pendant du novembre à janvier. Pati azaki na souci ya mbongo. Comme azaki ami auto to betaka l'église, na ko kai ko futsa e mbongo. Dégager na ye, tu vois? Toni nga koloba makamsu te ka pona songa koloba to loba biloba bate. Ba bo menenge ni. Iko Michel alina loba boye. Tant que biloko a parti nyonso c'est pas na yo parce que ba valise ne ba bilamba ne et c'est pas na yo parce que parti il vivait avec toi. Na tom kiende za kaka boyebi ba système bino basi nde bobengana mibali na bandaku, bino basi nde bolingo benga mibali na bandaku. Botala pe ba source ba liwa mibali ba oya eza ko na source na bino basi. Oui, parce que bilamba na ye bato bazolo ba po bazolo ba bamona ngo ndenge ni te. Bilamba na ye za pa na ngai keke bilamba tikali na oya memaki ndambo. Bon ngam na zaki na ye na pasi nga na zala ngo eza lokola bato bazala ngo te. Bazomona on dirait film. Mutu mwazo comme Michel on n'a pas cité. Nora digital bon ça lettre C comprendre un koto za Nora digital Jimmy Destin. Bon comprendre on a lingana loba. Le problème c'est quoi? Michel. Mutu n'a pas cité, mutu n'a pas cité ndengeni. Baza n'a pas cité ndengeni. Parce que makambo eleki eza jeté. Baza n'a pas cité. Ngam na vanda ki na ye akei na bi mwana mai ndenga na ku galérer. La bi mwana mai ndenga na ko souffrir. Elengi zela Michel zela na pa ba finga nga. Elenge ye na lobi. Tikanga ba finga na bangoka. Yo kana na expliquer elenge na ndeni. Na elenge na ndeni na soko expliquer ndeni moi si faut bakanga ye. Eloko asali eza inacceptable. Ozo comprendre elenge eza inacceptable. Na benga po ata matama na ngate po na botama 5 kg 5 ça de aboye bien merci. Eza que notre ozo ko éclaircir Michel Senta yebi parti. Ba o bazo loba bilobela n'importe quoi ba yebi couple wana te. Comme moi na moi sona qui pleuve qui neige ba okanga ye. Mokangaye o asali ezalaka te mais qui prouve ka benga ki nini te abenga ki par exemple pompier te nyonso na bino pe ozo ko imaginer yango to lobby Clarisse akufi na hotel te Michel est-ce que akufi na hotel akufi na ndaku na ye na ndaku na ye Chibasu eza hotel te eza ndaku ya mwasi wana donc c'est-à-dire akufi na ndaku ya mwasi na ye c'est pas l'hôtel. C'est pas l'hôtel, c'est la maison de sa femme. Bon, Clarisse. Oui. Moni biso ba congolais ça fait mal. Ba msu ba moni kaka image, moni c'est bien. Jus d'orange. Michel Abel raté. Abel raté, pas Abel raté, pas la bonne santé. Du Sénat le 4 janvier abetaki moi boulot na échafaudage il y a 10 jours. Muta malade a robet échafaudage té. Abete moi boulot na kanga moi il y a 10 jours. Alors boulot katala ka fanda yine na ndaku azo luka moi alors luka boulot na ye. Tu vois? Alors pourquoi moi si abengisa kiye. Akata boulot ta moi si aye na ndaku e pa nanga aye akati boulot ba fanda mo mina ba sola ki Michel Nakatio, Michel Nakatio. Batu bana posa ba éclaircissement. Est-ce que mobali abalaka parti azaka homme marié to po batu ba ko makeno azana mwasi pona mona na page polémique ba comique non azana mwasi na ndaku na bana sko wana likamwa kufino. Te parti na mwasi na ndaku la mala te. Parti abane ko vivre na fille moko na Montreuil. Na Montreuil fille wana bengana kiye. Tant fille wana bengani ye na mois ya novembre. Parti a benga ngai alobi ke Michel na ola libanda intervenir nga parti a ye na appartement na nga ba pesa ngai comme il y a 3 chambres non vanda na kimote malamu gato la banda ko ya ba HLM o ba to futa ba 300 €.
nga roro futa moi mère te na pesi avant d'abno na vanda pour quelque temps bongo na se débrouiller na ken ne na pesa moi mère place chambre na ndenge ya bien na ndenge mabe te zali kama oloba te parce que ezala ngo makambo ya to koloba ngo te eza biloko ya mokili tu vois Pati fille mon frère auto robeta na église ya bima zaki dirigeant église ya bima mais na moi si wana baboti te na moi si wana baboti te moi si wana zaki copine na ye ya bomwana ya Kinshasa ya kala Pati azaki na moi cité ya kala Pati alors vivre na moi cité parce que Pati il dormait à 2h 3h du matin pour parler avec la dame na téléphone alors sur le type à 2h 3h presque chaque jour Pati azaki homme marié te azaki célibataire comme mutu nyonso mutu ana ko vivre na ye abengana ki ye na ko songisa bolingo na ex na ye ya kala c'était ça babala na kité mutu aloba te ke Pati azalaki ndenge bakosa lokola mutu auto sala accident na nzela ya nini na mwasi ya batu te Pati azaki homme marié te azaki ko galérer azaki na musala te azaki leloko te azaki héberger pa na nga po copine banoko vivre na ye na montre abengana ki ye atiaki libanda yango ayi kosenga refuge mpa na nga mpo aluka ndenge aluka ndako na ye bie chambre na ye azalaki mpe na badémarche na ye na préfecture ekomaki presque à la fin mpo bapesa ye mokanda na ye c'est ça Pati azalaki na engagement na motu moko te donc batika koloba ba n'importe quoi Pati azalaki na bonne santé azalaki maladi te azalaki bien déplacement na ye ndenge aza koanalyse na solaki ne dernièrement nga bisi olexi 10 jours fallait ozonga mpo osala makambo na bon toyebi te soki mokolo mokanda abengaki ye toyebi te soki mwasi abandaki kofaire chie ye mpo akendelaki mpo azwa mbongo mpo mwana mare abandaki kokemba azalaki na eloko te azalaki piaka totika kofinga totika te totika koraisonne koloba ba n'importe quoi eza bien te moto akufi mabe eza kaka ndenge deja ndenge tomoni deja ke mwasi wana filme ye ndenge azokwea soki azalaki na soki panique soki azalaki na makanisi ya kosala eloko moko te soki mpe abengaki intervention te tozela 2 ou 3 jours bafamille oyo ekokende kuna mpo bato ya bima église bima oyo bandeko na ye bakokende kuna bayeba bapolisier bakopesa compte rendu ke eza maladi nini akufeli soki mwasi wana babetaki eloko tokoyeba soki babetaki ye te soki akufela likambo nini tokoyeba ole ya koloba ba n'importe quoi kopesa bainformation ya lokuta ezali bien te Pati azalaki na bonne santé akendelaki mpo mwasi wana aprometaki ye akopesa ye mbongo yango Pati azwaki makolo na ye alongo ya mwasi wana moto areservelaki ye billet nde akei ntina Irlande alors bato batika koloba ba n'importe quoi aza mutu akufi ezali pasi ya biso atiki mwana na Kinshasa po dernièrement na décembre mwana azalaki na anniversaire non na janvier atindelaki ye mbongo oyo abetaki mwa kayu na ye alors aza tika mwana na Kinshasa ayaki na poto mpo aluka vi ezali pasi ya papa mama ya biso nyonso ya communauté congolais mais totika koloba n'importe quoi ke basali boye mbila nde moto akodetaye soki babetaki ye nzete toza na poto so babetaki eloko na mutu toza na poto mbila moto akodetaye tozela na fin en semaine parce que bato bazokende Irlande mpo bakende kolandela makambo yango bayeba akufi na Genève non Irlande omoni Irlande Michel ayebi yango aza na Irlande bilobela soki bakopiaka na ngai na kopie makambo nyonso sololaka na ye aza na Irlande aza na Genève ça sert à rien Pati apasa vie na ye na Allemagne et na Londres esimba te aya nde kobandela masolo na ye awa batika koloba n'importe quoi donc c'est pas ça Pati azalaki mutu ya nde bato azokata te ke ya basi ebele te non azalaki un homme sérieux un homme doux abandaki kodirige chorale ya bima tobetaki na ye na église ya Melun awa na Île-de-France nsima akomi na métro 3 na nini na bima oyo ya Paris Pati aza mutu te ya ndenge oyo bato bazokanisela te c'est pas ça bato batika koloba ba n'importe quoi ngam nazalaki près na ye nazalaki na ye nanosolola na ye bato batika koloba ba n'importe quoi sikoyo bilamba na ye neti Michel nalingi mpe natuna estce nde bovanda na Pati otikalaki koyeba ata membre ya famille nete leki nete yaya nete bobanda kosolola ou pas donc naza na bami oyo bami vraiment proche oyo bauta mpe Londres tosolola tozali babenga deya bandeko dei bientôt bakotia yango na dei bakolela bazwa salle na Grigny centre baotango na Grigny na Grigny donc c'est ça
d'accord oh nani Gisèle alobi ke ye mwasi wana ayebi yango te western mais non mama so oza mwasi Yaya. oza mwasi Olingo place mema abiso. oza mwasi okolanda mwasi partout Ata biso mobali mibali olanda tolandaka mwasi partout partout, normal. oyo mwasi nabengisi yo bien mobali nabengisi yo okolanda partout koloba ba n'importe quoi te moninga azwi problème wana azwi toyebi mutuna makolo te tozela police asala enquête po toyeba eza nini soki abetaki ye nzete na mutu soki ezalaki Michel, c'est là. Michel, c'est là parce que orgazi banda ekokomake na bolobi etne alobaki azobela épilepsie non atika robela épilepsie te non Michel abela épilepsie ex na ye po moyen atanga kombona te ntango makambo elekaki na bela solo na ex na ye abiki akoyaka abandaka kokoya kala mais ka oyo ezali ka moko oyo ngai nazoloba ntango nango osolola na ye nayebi ke tozokotela mwasi te nayebi ke mpo na ngai nazomona ewuti mpa ya mwasi na susi mwasi wana afermaki pati akende pour 10 jours azalaki na badémarche ya préfecture mpo bapesa ye mokanda na nyonso wana etrouble ye mutu parce que bandako kende badémarche mpe ezalaki mwa oyo ifo bapesa ye mokanda na ye mpo asala makambo na ye mwasi wana akokaki oui kaka mwa oyo mwasi wana akangi ye alingaki te azonga na nsima nango wana estce discussion ezalaki oyo ezalaki te toyebi te azalaki ifale azongisa mokanda bato akende démarche na prophétique mpona mokanda mais mwasi wana peut-être akangaki ye avanda kaka wana mpo bamessage na whatsapp kaka tosoli na ye alobi ke masa nazoya me naozela moyen Michel, s'il te plaît, nana caprice ana besoin kota. Caprice na okata Michel na okota. Si nana demande lo ba ozango besoin parce que caprice pas solo bon dira yebi pe makambo yebi histoire to yo kapé caprice na rappeler aussi. Ayebi histoire ya nini? Patia longwe pa langa le 25. Yango no yebi ça. Tosolo ni la WhatsApp. Histoire nini ya yebi okosa nga kosa bat. Histoire nini ya koloba. Patia longwe pa langa le 25 accueillir Irlande. Masa mo apesa ke mukanda parce que nga mo na pesa yaki te pour passeport isilaki ake Irlande pour 10 jours na sala message na WhatsApp elo nini okoloba tozela ne mbila sala enquête pour to détailler makambo nyonso soki akufi na maladie ni to ko détailler même biso to tatone akoyi to moni ke za AVC to za ni tozela mbila asala enquête yoka Jimmy Delsa komi encore basi ya poto bakoma mona bango nde ba préfecture Jimmy Delsa a raison basi ya poto bakoma mona bango ba préfecture c'est vrai c'est moi ça na petit parti mukanda Michel pardon parti peto ke tozonga na baneo asali na poto atikali kobota na poto ta sainteté asiki mwana te mais parti azaki na mwana na Kinshasa awutaki Londres asalaki 5 ans makambo simba itende ayo ya Paris Paris bandi ba démarche makambo mukanda oui awutaki Londres naza masa oto zala bango en ligne oto sola bango papa na parti na Londres parti aza mutu aloyenge te parti aza mutu bato azo candidater o akende kokota libala pa mwasi ya bato te copine na eza copine ya kala bazaki ne depuis bobwana alors tango mwasi wana bengani ye na soka zolanda ngai ba bengana ki ye nani na Montreuil mwasi na bengana ye kuna parti za Montreuil wana nga na osala ba recherche na luka mwasi Montreuil wana pe na oyamba ye na oyambe abimisaki ye koza abimisaki na ndaku toyebi te mwasi Montreuil koza abimisaki toyebi te alingaka la libanda aye kosenga intervention pour quelque temps nde aye kokende correction de mwasi na ye wana liwa ekokanga ye kuna yango tolobi na nyonso tu soki tolobi yango tozela mbila ya Irlande asala enquête po bayeba soki ezalaki nini entre un point Michel bakomi ta bato balingi baloba babakta balobi ke non oyebi te aza mwana matete avandi na Norvège avandi na France oyebi version te yango na yebisa bino biso bakongolais yango toba avandi avabimaki ne pa Michel soki tozalaki na ndaku ndenge nabimisa ndenge nakanga na filme bilamba na ye sika etikalaki na basapato boni boyeko pati akuyaka azalaka na Paris aza dirigeant ya église ya Bima aza dirigeant ya église ya Bima boke na mele botuna boke na métro 3 na sortie métro 3 église ya Bima ezala kuna aza dirigeant ya église ya Bima ya Paris bato batika koloba ba n'importe quoi
Moi si wana soki bakokangaye na non assistance à danger. Michel tika bilobela numéro moko yo mo version 10 mais Michel oloba makambo banda mandeko ba ngazo loba Michel soko zaki na ndako melo filmer ba valise na bilamba po ba mona ba liba preuve parce que bino ba congolais bon c'est quoi bato balingi ni bon yoka Clarisse ozoke musika moi si wana soki mbila kokanga ye il faut asala enquête to ça poto mbila osala enquête tozela parce que tokolo ba gauche droite ndenge nyonso biso ba congolais ba kaboche na biso ezala toujours à côté excusez-moi nga mon pena congolais ba kaboche na biso ezala toujours à côté mais moi si wana franchement Michel OK depuis santé to ke desko na bala basi ma gauche ou droite ma kokanga la bango ye santé ba okanga to ke desiko na bana basi conseil nino ko pesa bana basi pe ko filmer yango pe to ke to zonga na komata même nga na ko ta video wana te mutatindela nga eza nora digital motema lettre C kuna na kati ya nini osoki wapi na mboka ba onlema atine nga video na leli moi si on a pe to ke to zonga ko filmer wana pe to ke nabi ko filmer o banda ko filmer wana tant moni mutu déjà zo beta liboko boye nga déjà ndena boye mwana nga déjà soka salio moi fièvre na petara déjà kabe na bengi sami toyebani tant déjà moni muta kwei bana basi tant moni muta kwei box za la rabino pe botali ke no e akwei ata bando sa baje eza baje to eza réel siko yo tiki muta kwei na ndenga akufi eloko ba congolais basiliki yango wana bon eloko ba congolais basiliki et là on peut tout senga biso ba congolais to tika nyoso théâtre to tika nyoso pe kaka so continue internet Facebook il faut toi apprendre Michel yoka za pesa conseil Clarisse makambo yo to solo bango to so mona ngobo ekoko la pe moko na biso na banda kwa caprice zelo kota ezo ko la pe moko na lelo to solo ba ke moi si wana intervenir patite bi filma ndenge zalelaka na mona pe image moko mutu moko akoyi na mai oleka atelo boko ba benda ye bazo filmer mutu na zo kufa exactement ça fait biso entre biso ba congolais to ngara ate to kota théâtre to finga batu to kota ka ba Facebook na ofinga batu to kota ka pour ko tchatche ko non to sala banalise to apprendre au côté na YouTube obi comment sauver quelqu'un o alingi akufa na AVC bien azala ma épilepsie azala boy otangi pe quand même ngala sali code na internet na ekoli na keko passer eleki kitoko mais est-ce congolais ni revendre avant 1 heure du temps ani ko tala YouTube pour atala code toujours Facebook toujours WhatsApp allez lo bozo finga est-ce que bino ba vina bino bozo passer nango est-ce bon meka ko compte bo tala comment ko sauver moi na so za malade voilà on le lobi so to ko makaka question moi na za malade to luka passer mo ka tsa loboko abondela mais tu éviter que médecin zali tu éviter que yo pour sauver moi là on anda so moi na maladie comment ko traiter ye hein et ça fait pas correction au biso to ko banda Michel Sainte pardon non zoyo na yamba caprice s'il te plaît parce que caprice na yambe non zo ka siko na yamba caprice boyo ki Michel ndenga bibino moko zela kata kuna sente na okoro kata PTA caprice alanga demande oyo penzanga la ligne na expliquer bino boka vraie version yango na Michel Senta lobby vraie version au Michel Alobi malgré bozo finga boko mebele eza vraiment vraie version parce que avant ye alongwa 10 jours avant longwa ake ça 10 jours na longwa le 25 a utaki na ndaku ya Michel Santé eza jeté eza lokuta te Michel on pas 40 bonde ni non ka presque senga pe demande obaki o senga Michel ngana encore longolo te longwa koto za kuna mais nazo mona te Michel akangami Santé along abima na okate Michel abima na okate aza kota réseau te kuna je crois c'est là tout na bana se Berlin j'ai des réseaux là-bas ou pas oui donc caprice na okate na éviter pourquoi c'est que je vais faire les problèmes c'est quoi Nora digital les problèmes c'est quoi mais Michel obimi na comprendre te kangami et kangami na comprendre pourquoi nga pe téléphone on peut s'occuper comme ngambwa na comprendre donc nga elona na loba botika ko sala banalise à la con
botika kosala banalyse à la con, c'est-à-dire quoi? Bino boza awa bozo mona kaka non, est-ce que moi si wana eloko asali mutakufi abande ko filmer qui prouve que non abenga ki pompier te effectivement na peine sengote que non tout monde ndeko na biso kufa loko asoso muta sepela azate. Michel Sanga demande kota muta sepela azate zana meka Jimmy soko kota. Et voilà. Mouton sepela nango asate. Yango na lina lobato yo kabanalise mususu ya batu parce que nga linga na semno pour Michel Santé yende ayebi vraiment vraie version ya Pati ndenga kufi. Pati ndenga kufi et salina mawa et pesi pasi na mawa makasi donc na comprendre teni na ko lobani to ko sala. Kate caprice nazo kotizela a autorisé. Non, comprendre pourquoi ça fait ça. Allô, Allô, Caprice. Ouais, bonjour, maman. Bonjour, bon, ça volume si tu peux le passer. Ah, so, okay. Si quoi ça va? Moi, moukier. Ya, ngai na ebi na nga vection ya liwa ya patite. Nga na yo répondre non Michel. Michel ndenge aolobe nango c'est comme si mwana mobo ya so na invité ndenge na ko ba soso mobo ba tuti na voiture. Oya kufi ona azamu kolo. Atiki famille, atiki maman, soki pe papa moko ko na bana na sima na yo. Volume Caprice. Bongi sa téléphone notre oyo kana se. Siko boyo kana te na invité so boyo kana ndenge na na Siko boyo kinga. Loba. Na lobi boy, papa Pati wana kufi wana, atiki batebele na sima na o bando tila ye likia. Ye Michel azolo bangoka lokwa comme si toto moko ba tuti na voiture pour mukolo na ye banite. Est-ce que c'est normal vraiment? Et ça normal te? Azaki muninga na ye bien sûr. Mais ekufeli wana o papa wana kufeli. Donc elobela longo ye loti. On peut s'explication comme si dans le moment et daki dans le côté daki ka an paso. Le roi mu pas cigarette ou quoi? Hein? To moni biso no sonenga kufi eloko eleka ki wana to yebite eloko eleka ki. Biso to na posa to yeba eloko nini eleka ki ti ba koma na position wana ti akufela bongo. Ono akenda ki kozwa mbongo yo za na mukanda te. Oza ne eloko te oyebi bien ke kuna na Londres simbati. Ezape Union Européenne te ok na zui ya yo na keba okanganga te ba contrôler ngate on sait jamais ezala nango ezala ma chérie ezala kame eno eza risque kobima libanda ya EU eza risque na mukanda na yo te obimi EU na mukanda na yo to oke ko gambo yepe mwasi wana akina za live non c'est la live na mukanda na to akufi regarde ke mukala ana mukanda te yo pe ozala ka na Europe mais ondimi mobile no azo risque ya kolongwa banda France ko ya ti Irlande pona nini mbongo wana to tinira ke na Western Union mbongo o sombele ke ya tike pona nino ata kutu balobe ke o bolingo ngo ko memo te yo moko conscience na yo oza na position te comment ko accepter ko zo mbongo moko olongola makolo no okende ko risque vino pona mbongo moko boye mbongo moko ke ozwi yango te ekomi liwa ale Michel ozo ko expliquer biso ono mosto ozo beta l'histoire mo lokwa mto beta théâtre ou quoi non Caprice to solo les hommes en silicate Caprice je suis d'abord désolé na okata yo na ndongo lobi ke o pourquoi moi ça na tindaki na Western te amuta liboso te ngana yebi pe batu msusu wana mukanda te Clarisse et puis mukanda no na kebeta moi une semaine exemple na Belgique to na Suisse ezali na communauté congolaise d'abord wana je t'arrête ma chérie ezali na lobi na EU Union Européenne eza normal la dongo Belgique na te France ba contrôler nga na avion te na train te ba contrôler nga te toza biso nyonso na Union Européenne. Mais ce qu'on bima na Union Européenne, ozo kende na mboka o eza na Union Européenne, pas pour contrôler yo. Est-ce que yo moko nanu? Ye moko nanu pati. Asala ki no analyse wana. Moi si wana za mukanda.
pona nini ye mwasi ngo alowaki makoloni na Irlande ayeka na mbongo ngo ayo pesa mobile na France. Mais Caprice, moi ma chérie, moi je te comprends parce que tu es en train de nous expliquer. C'est vraiment une explication, je vais dire, c'est excuse-moi, c'est un peu à la con. C'est-à-dire quoi, ma chérie? Eza bolingo, omoni, yaya, yo solo bibo mabo mutu azana bolingo na Afrique, na poto alinga mutu na Canada par exemple ke na mukanda mutu. Wana kutu moi nandeni ma chérie, je condamne un peu. D'abord, ton otia western, aux autres boy, pour toza biso nyoso ba congolais to yebani. Eza pona yeka tate, eza ke liwa, et ke kokute la ye, moi si a filmé. Mais yepe Michel a fait sa biso explication bien, azo pete la biso masolo mo ya bambo. Michel. Non, Michel a fait cette explication pourquoi bozo est ma vraie version te. Pati avant akende ko kufa kota kufeli. Pati a utaki na ndaku ya Michel. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Pati a koufi na ndaku albongwana ezaneti ozo ko héberger mutu na chambre na yo. A Caprice na zoya na kena le pas moi si na nga promettre ngambongo moi si na ye ba viva bazalaka. Eza bolingo bazalaka Caprice na zoya na keta mobile na nga mo boye na pays boye. Ah d'accord Clarisse ndenge OK dans 10 jours na zoya. Vous comprenez? Tandis que Pati Zaki n'a pas de démarche n'est pas en mukanda. Dans le même mois. Mais c'est quoi, Moutou, on a besoin de sport après sa explication. Et ça, y Michel. Y Michel, on va comme il a expliqué, donc, à comme il a su qu'on côté la n'est souffri, on va pour n'ani na film qui, pour n'ani, est-ce que Moutou, attaque tout ngaye, tout ça, bah, j'ai na yo Clarisse au coué, ndongo comme il a comme mon aboy, n'a rapport à notre téléphone. Mais y moi, si on a assis le téléphone, 6 mois, ça finit, bambouma, mobile, abimisi, bambouma, miso à koufi. Aussi, le téléphone. Ça, c'est vrai, on a raison. Ça, c'est vrai, vraiment, on a raison. On a raison parce que le problème est que, au business, c'est pas l'été moutoiseau, koufa, y est directement, azo filmé. Azo filmé, yo lo big awa kino, moi si wana akimi bazo lukise, mais quand bino mosu trop abenga ki ba pompier. Quand bino mosu trop akimi. Ma chérie, t'as pas bien compris. Nga lobby boye. Parce que bisonyo soto lo ba na lobby boye. Qui prouve que non, moi, si on a benga qui va compiéter. Parce que, est-ce que Nasuka va kata live, avant live kata la vidéo et katana. Nasuka lobe, a benga no parti, a benga son a combo ni wana. Après, ton moi, film, monique parti, abane ko binisa makile zo bime. Après, moi, ça lobi parti, oza ma bère, mbamon live katani. Peut-être c'est là où qu'elle a compris que notre parti a koufito a eu problème sérieux. C'est ça que tozo lobe là. Tu comprends? Akimeli nini kasi soki ye abenga ki akimeli nini akimie moi son suko bolobi ayona Michel que moi son akimeli nini au moins que ma liwa moi pas compliqué moi bon c'est là moi c'est a commis akimi pour yaya ezane tike no osali bo akimi bon zana kota mutu moko Caprice na ozwa yo s'il te plaît ana alinga kota o alinga kota sanga demande parce que toza a biso nyonso to lobelela na ebite na moni mayonnaise en vie mayonnaise olingo kota soko expliquer mayonnaise kota bon comprendre que non moi si asala qui Caprice franchement je suis très déçu na ba na yo na vraiment déçu bonsoir mayonnaise bonjour mayonnaise bonjour nalobi ah Michel Sente alobi likambo nga pe na yebi na comprendre ngoti nga déjà na sala vidéo ya makama momi oyo mwana mwasi aza na raison yozo mona mutu azobeta loboko boye pum 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 o filmer vraiment mwana mwasi wana so azolanda vidéo mokoto kozwa ye acide bafongoli batie acide babambi acide aza na tort muni yeto balala et puis o filmer viena na caleçon viena ngana pasta bayo be pasta ara bandule to beta pas jonga wana mais attends mutabima ke sa makamne côté mususu liwe ekuteli est-ce que liwango maladie ni ya belaki poto mona bongo mutu soka sanzi makile za poison épilepsie ko ça ko bima makila crise d'épilepsie pe ah ngana na batu ba koya ba maladie ndeke wana na mona te ba basoya ba fulufulu apo ba ko kapre zongi mais yezo mona mneke mutu to buna na pasa liwa et puis na suka zo ba partir za mwana mabe tout fia mama na esika zali tout fia moi si on esika za donc nzamba bénir yete na vie na e hein comment robo ma vie biloka bongo bengi otiata caméra et va na pembeni yozo benga pompier
Allô, ouais, quel urgent là, boyano qui mobile n'a pas malaise. Et puis, il y a une caméra au pembeni, abimi à la porte à zone, il y a une caméra. Nzambe, Nzambe, likamunini. Tant que vous Nzambe, parce que Nzambe est mort avant d'aller au secours, il est se protéger. Fallait bien pompier. Mayonnaise. Peut-être ça qui panique, il est ça qui est en mayonnaise. Vous comprenez? Moi, c'est là que ça les a bien été. Quand on va dire filmer, on va dire qu'on baigné dans ce qui nous boya. Mon bal à répondre était. À continuer qu'on filme, va pendant l'oba. Et Nzambe nangaye, Nzambe la oli kamunini. Quand on moni que parti vraiment que non, à moni makile bibina lobby, parti obi ko amte mamabe. Na ça ça bon qui prouve qu'à ben à ambulance. Qui prouve qu'à ben à ambulance. Comment on est animé émotion? Comment on est? Mais comment on a été dans le canal ça recherche pourquoi? Ah oui, c'est l'émission. Na moni photo na internet ba te photo na e momi yango ba ni tout ça. C'est froid là. Ba te photo momi yango mélanger ba kombo na été. Funa luka kombo na e akata ba rabo momi yango. Sina monev na na vie na ngade na mandule na biso. Comprendre? Acte momi na salle zalakate. Moninga ko yi malade. Yozo bona muta ko malade o lingolo filmer. Et puis au filmer na ba kaleso et puis au tchingo na réseaux sociaux. Tout via maman na ye. Et si Gazali tout fina robot taka lisu na vie na été. Ba réseaux sociaux na ebité so na nga fongola nga ba kanga ba bloquer ngo. So ba filmer moi na moi si et comme ba problème mais muta so obi le que c'est nga passe obi ke lobi na liete. Oh ça fait deux fois na mona muta ko fana misu na nga. Ma va muta ko fana misu na nga na ba na ba kini ba benga pe ba ambulance. Talo ko ba kishasa muta ko fa po au nom de retraité so kimbongo ye. O mona muta ko fi. Mais ye aibike na mikili awa ndenge via do bunela liwa olekuta simba ya balusa ye mena bien muta koibwe mpanzi balusa ye via na koi malade ndekete akoy malade ndekete e bon ndeni balobi ke ex na lobi ka koya abanda ko koy malade ndeke kala ex na lobagiti bongo tuna ex ni ona tanga banda ko koya malade ndeke anobe intervention te hein? Ngai na mona vie na nga moko na otanga kombo te pona respect na ye. Ndule akoyi malade ndeke zera. Akoyi malade ndeke mwasi na ye. Azui ya simbi na maboko. Aïcha komi fengo komone Blandine. Komone Blandine nani poto ta bien na Facebook ne parce que d'ici so on ça live na luka déjà ex na ye parti pe fiango na luka déjà na zo ba capture tout à l'heure. Dans un capture d'ici 20h 21h mon se bozala en ligne comme ça bokota to afficher mbala moko. Aïcha na moni nga moni photo ne batie na Facebook bakangi photo a moi songa za mo katirabo. Comment na Aïcha? Aïcha et pardon comment mo mona ni? Blandine. Blandine merci Aïcha notre ne so komoni. Blandine place aux Ali ban coucher ba no bimano partout. Tout finaye sika za Blandine wana. Ala mutuma bebo lokwa liboka pondu tout finaye na mabomi vie na abomi fallait aider vie nga na mona muto ko malade ndeke ba vie nga ba armangolo ba ko malade ndeke mona ba arma bo bele na arma Est-ce que panique peut un mot ko bossa ni solikam fatigue téléphone zo filmer fatigue ni na téléphone zo filmer za fatigue. T'es panique quoi. Azui panique. Donc, elle sait pas quoi faire au fait. Dans ça, bongo. Être tozali na droit à ça la image wa eza le mot coup préparé. Na ko filmer nenga zo kufa ba mona ki ngana nga innocent. Et o ka sa équerre. Ba kulanda ye ba okanga ye. Mwana mwasi wana. Vraiment c'est le loko moko. Na ebité soki yazana ba ndeko mibali hein. Na ebité. Elle diablo c'est nga demande alors. Na bien, obi ke ne eza non assistant personne à danger. Obi ke loko a sali wana ka téléphone. Mais pompier autourner mais madame, le temps que vous filmez là, fallait nous appeler. Fallait bien biso. Allô, j'ai un problème grave là, il y a mon mari qui souffre là. Yuana yo simba e ozobele la komona e. Ozobenge tam susu nani pasta. Wani yo dans le téléphone, ozo solo là. Mais il a préféré na agip natan. Après na sukabi, ozamwana mabe munoko na tout fineni yama et pas très très vilain na teli wa photo na e. Viens nga na auto mule dans Neymar. Mais azana mukanda te makama mukanda netali etali bisote bisoto zo kufela ke ba peuple congolais tout ça la marche baluka fiwana na ebili wana ye yemta zaki na ye balala ki na mbetu après basala ki ba bolingo na bango via kan mais na bien imagine to ke muta koyi maladi mozo fumer na kaleso
Mais c'est une sorcière. Mais mayonnaise. Quand les gens on a parce que tout le bas culotte, on a c'est que moi si na mobile tombe balala ndeni. Balala na culotte. Moi ça là li pende système mobile culotte. Ça c'est vrai que non même mobile temps à quoi ça qui na culotte ils ont fait ce que ils voulaient ils ont fait. Voilà, c'est fini. Bon moi on a tout n'a pas question non moi. Tout son. Là on est salé moi c'est na filmer vidéo non. Et là on moi c'est na salé ga filmer vidéo on les temps au quoi maladie on. Et là on est tinga filmer. Mayonnaise pour na nga na moni baba nena ba ko filmer déjà baba ndeko ko sa ba je mobile nda ko yango sali bongo parce que na aboma n'habité amoni c'est normal to lo babongo parce que ton mobile ma biso ton moni makile zo bima on la bref to éviter zela me kokoti saniki mayonnaise na me kokoti saniki to e bato kape niki o alinga loba mayonnaise mais apoko to luka d'accord mais moi moi suis là ici gazali ah mon anaka merci on fait la demande na kota niki tozala na mawa ton esara bino mibali bino pe bokonaka basi mibali bonjour ma chérie bonjour oui Niki désolé nana musala na moi 2 minutes penza ni solo pende pesinga kanda na lobi boye omoni cette histoire là nga Zidane Fikula benginga ayebisinga que non Maserati li solo en fait babanda sala ba jeu c'était pas fait exprès omoni elle savait pas en fait et tout merci à lobi c'était pas fait de fin nga la question moko pona fi wana na lobi boye déjà d'une oyebi ke bozo sala ba jeu mais tant okomi na niveau que muninga banjo bimisa makila. Parce que quand on a une vidéo, plus on est sur une vidéo, on a qui alali, bah tchaki et moi ce qui suit tout mon robot et pemeni. Donc ça veut dire que Chris wana abanda qui en kala. Ceux qui awa. Donc ceux qui vraiment abanda quand ça que le mec il faisait des jeux, au tchaki et suit wana wapi. Est-ce que ça faisait combien de temps que le mec azala qui na crise wana abanda sa crise? C'est ça. Yo omoni muninga a filmé les bisoti muninga zo rendre souffle de vie bibinda. Est-ce que vous avez trouvé un normal? Nga na yebite nga pena lelo na tala ki yango lobite na moni yango lelo na ucho sala kutu vidéo moko boye na boîte yango na Congo 10. Je suis désolé to koko non moi si wana na yebite photo sala quelque chose eza kindoki c'est pas bien c'est azana mutema makasi mama wana azana mutema pour filmer ah, oui. Et puis déjà Moninga ok azo sa la crise. Déjà attends-moi pour la respect ya mubali mama tsayi attends-moi li puta na balobi eza tapi balobi ke no bati ezaki tapi ba tapi ndeza na sambetu pona komi no badi eza tapi c'est kazaki na tapi omoni likambo loba attends qui tapis ok bah on le ils a tapis et tout mais on s'en fout dès lors que le mec déjà abana qui kobimisa ba makila donc ça qui sous ba jeter maman azo ganga pe que non muninga oza mwana mabe au nom de Jésus comme ça chrétienne est-ce que pour na nini te que azu téléphone atiki yango pembeni abando sala ce ko ba déclaration et comment ça peut ba taki ya famille ya papa wana omoni et comment ça batumsu balobi ke non nzamba futi pasteur parce que ba pasteur surtout ba pasteur yango lo ba sumu bazo sala nzamba futi yango na ke kufela donc voilà maman la chose que cette fille elle a fait ça s'appelle non assistance à personne en danger tu vois c'est pas bien ezala mabe ezala ba jeu dès lors qu'elle a vu que comment qui grave ezali sous ba jeu voilà soit téléphone atia pembeni ba soit mobali wana ba tia eta mupandi po me ba tombola na te ba voisin bazala kité attends pour appeler ba pompier to yebi que ba pompier ba 20 ans plus tard ba bazala ba tabareta mais moi si wana azolo ba na kimia nyonso ça yo pe no mona mabe au nom de Jésus nzambi yo mobali no bo vivaka na yata kutasala mabe ozana panique bibinda na ebite ozana panique ko péter ba plan non bien sûr oui. Je parle en français. Attendez, je parle en français pour ébeler na moni ba lo ba que non parler en français. Alors, la lingala maman français c'est lo ba lingala parce que entre nous, on veut moi aussi j'allais m'exprimer en français mais comme lingala kaka yaya. OK, non ba le cabino. Oui, tu peux t'exprimer, vas-y. Tu peux t'expliquer en français ma chérie. Explique en français, c'est pas grave. Ouais, tu vois le problème c'est ça en fait, c'est que peu importe, la meuf, comment elle était en train de parler, elle parlait doucement. En fait, elle était trop
même en fait. Moi, on dirait qu'elle savait quelque chose. Je vais paniquer. Moi, je vais paniquer. Fiwana Azandoki, c'est une sorcière. Elle a franchement, moi, vidéo, j'ai pas réussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je me suis forcée à regarder, même quand il y avait le sang qui coulait, je me suis forcée à regarder, ça fait mal. Et cette fille, elle a eu l'audace et le courage de le filmer jusqu'au bout. Est-ce que vous vous rendez compte que la dernière image que ses parents auront de leur fils, c'est le Nengazo suffoqué, Boyazo Betamur, Mamakile. Bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte de Makambati Kelibiso Namutu? En plus, elle croyait que le mec, c'était des jeux. Merci ma chérie. Pasi Niki, pasi mais bon. Omoninga naza mutu mwana botama 5 kg 500 sans césarienne, faut na expliquer à Batou. Comprendre? Batou sou babio, yo ben si so poto ta matama, no ya 5 kg 500, donc faut na expliquer parce que Michel Saint-Étienne a ébi tout ça tout à l'heure Niki. Tozo continuer kaka. Non, quand il s'est Jimmy Seranga demande Destin, Jimmy Destin, la monioté, nous confirmons en demande. Niki, pour ça, Michel Bazin a raison. Oyo qui a mon ancien binoni na débit, qui babande ko ça bagé. Maintenant vous avez bien compris. Il faisait le jet. Vous voyez pas que non le messie il était en culotte. Maintenant ça bagé de moi sina mobile. Mais chose grave, moi si t'as mon que non et comme grave mobile à quoi il fallait pas continuer qu'on filmer. Il fallait pas continuer qu'on filmer. C'est ça le problème. Et là, quand on a même Jimmy, on a Jimmy Destin. Il fallait pas filmer. Il y a le quoi continuer qu'on filmer. Il y a des présents et le bangolais. Bien haut. Nora digital côté na MLC. Bonjour Jimmy Destin. Bakota kaka. Volim. Ouais, ah, Maraka vient pas dire aussi. Voilà, bon. Parce que, en fait, le problème c'est quoi? Si on attend bien titre, on commence très bien que tu as une vraie version. Il y a tout au vanille à une vraie version. Maintenant, comme ce qu'on a côté, on a ma nous avons fait sa vraie version, nous avons fait l'analyse. Bon, tout ça, l'analyse du tout. Comme Michel a côté, à l'objet on le 25, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a juste envie de savoir comment fait-il que nous, tous les filmé, même si c'était une blague, oui. Ils sont tous ça la blague dans la momie, on va dire ça la blague. L'autre, il a soit on attend la vidéo, on a dit que c'est une blague. On a dit bon, si on appelle la mécano à la school, mais on doit sentir dans ceux qui vraiment blague, on va aller. Mais quand on a on a vendu comme on qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a dit non, ça calme, mais comment est l'eau? Vous comprenez? La petite deuxième exemple, je vous montre que dans la fête, vous allez presque, il y a qui y a Fatih, Fabrice, tout le monde à la rang. Tu dans la fête, l'escalier. Personne n'avait Jimmy, respectez pas vos gars, même ça au coin. Vous comprenez? Vous voyez qui téléphone, au banc de filmer. Bah oui. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est ça, on ne peut pas n'importe quoi. Là, vous dites que les Congolais balobara toujours. Tout le monde a trop. Congolais, ça lobby, ça dit que nos Cambouana, ils ont bien fait. Tolobaka, oui, on a le droit de parler. C'est pas que tu vas dire tout le monde, ce n'est pas un son, parce que tu vas dire comme à d'ailleurs, ah, moi, si on a, c'est pas sa faute. Non. Déjà, quel que soit le problème, tout à vous condamner. Événement, dans fin année 2018 ans, tant France a fait sa information, il y a des événements où il est écrit dans l'année. Le monde a qui ça il faut dans la ligne, je crois, vers 20 ans. Moi, dans mon pied, à Benaka va pomper parce que maman ne se sentait pas bien. Tu vois? Oui. Moi, dans mon pied, à Benga, pompier parce que maman n'a pas senti bien. Et bon, Babi volume ah ouais, vous avez ah bon? Donc,
Vous comprenez? Donc, tu vois, ça va dans âme et moutoute. Nous avons dit, vous savez, la blague, soit-disant la blague, nous avons coué. Parce que yo, Zélis, koyo, a comme ti, la degré, on va être dans grand Haïti, bon, ce qu'on a le baquet, on a un haïbo, non. Donc, votre analyse, on a que, oh non, tu éviter qu'est-ce qui s'est passé, bisous dans la poste à Toyeba, pourquoi faut filmer Moutou à Zokoufa, quelque chose, on va faire la blague. Vous comprenez? Merci, Jimmy. Version pour faire ça, il y a un moment, on attend, yo, au lobby, que, tout ça, la poste à Toyeba, vraie version, Toyeba, pourquoi c'est que yo, vous filmer Moutou à Zokoufa. Donc, c'est ça, en fait, on la poste à Toyeba. Et après, bamakambo wana mususu o pache kwa zala ina ndamu na ngai akina le 25 o momi wana zala kakuna toza la poste na volonté pour l'instant ils ont un Congolais comme toi et moi et les autres yango to na poste et toi ba version ils ont ça là tu passe moi je peux pas accepter que na vandi boye na zo pesa exemple yo nengo zala na ngai ils ont pas nazo tourner ka place nengo zala ozani moi si na ngai de l'autre mais to zala bien nazwa likambo moko na kwei kaka vite fait ata kutu na kwei na se sentir na ngai bien mais au retour na Jimmy t'as quoi t'as un problème Jimmy qu'est-ce qui se passe au retour na ngai mais momi avandi na être tranquille azeliti na suka bonga koma ke oh non oyebi ko ça mtema mabe mais yo ndo afo esprit merci Jimmy merci d'être toi ça peut pas merci beaucoup ngati yo to continuer ka bongo bataille kana commentaire bino pe mibali yango baokoma bomona boye bino mo pe mibali bokoma olali na mwasi ozofilme biso pati andima ete ke aokekufa pati ayeba ete ti alongwe France akende soki na mboka akendaki aokufa ayebaki yango te naobeta sete na communauté congolaise na biso arrêtons nos histoires de filmage botika bamakambu ya kofilme nayebi te nani lisusu aza akota botika na bato be baza abakota je sais pas botika makambu ya kofilme ezela kati mpe aza botika mibali déjà longwaki botika makambu ya refilmer parce que le problème c'est quoi bana basi ya poto elobi Jimmy Destin soki nani soki mayonnaise na yebi te soki réseaux sociaux oyo basalelaka biso bacongolais bacongolaises c'est ça que jusqu'à présent na comprendre te kaka biso bafilm ya pornographie porno bobengaka na baréseaux sociaux na ça. Pourquoi tout ça? Moi, à mon avis, opinion na ngezala ke no bando ça na bango bagé. Mais na bagé wana to ki ba tunde ba pesi ba version na bango, il fallait pas. Mais le problème c'est quoi? Ramsa Gaillard. Ramso ko côté to kota Ramsa Gaillard. Et au Ramsté. Donc, le problème c'est quoi? Bino ba garçon bana mibali bomona ngo ya komona boloba te ke oneti par exemple ouais moi si nangazo filmer en faisant l'amour moi si nangazo filmer en faisant ça c'est n'importe quoi pe boye ba ye moko moi si mutu atindela ki pasteur soki moi sa pasteur na bango vidéo na ndenge vidéo e panzani toza na poto qui pleuve qu'il neige akomona ane kaka qui pleuve qu'il neige amona koti sous mayonnaise parce que ba okota te to continuer sous mayonnaise ana kanda moko don on comprend te tala vie wana pe dia ba mayonnaise vie penza mayonnaise wana penza on a expliqué mayonnaise wana penza pire vie na yo vie na bino mayonnaise c'est pas na papa na pati mama lobi papa Pati, merci vraiment. Jimmy. Antourosa Mobali, tu es ça là. Papa Jimmy. Antourosa Mobali, tu es ça là bien. Vraiment, nana ngabeta c'était nana zala qui wana te bana sa ba jiwa. Tout est. Caméra ba jiwa na imona ni web. Oye bandaki ba kusala ba jiwa na. Ta bana sa ba jiwa na. Au moins ça on a filmé le début ta bana sa ba jiwa. Hey bébé, koyene toko ça na kufa. C'est ça, exactement. Boutique tala boutique na mino tika no ko to pesa sijana viens na Michel Senté on n'est pas besoin il était chez toi on est d'accord
mais liwe place écouter le kuna muta ebika sora liwa mo ya vient ngana eza momi wana banda ko sala ba G na ba genda kufi wana version bozo ngapa nana te kasi ndenge to imagine neti nga pe na lobaki na nga maneske non eza ndenge bino ba mibali bolinga ba jena basi parce que ton mobala kufi fait partie ton akufi azana na boxer to mona azana boxer bando sa ba je peut-être des ba jena partie à respecter na JT déjà en souvent non ça ba G vraiment solo comment via comme ya kufi il ba JT vie partie vie comme ne écoute pasta pour na bien pe pasta partie pasta vie pasta do kata mutema obi message ni vie pasta na tiki na miro wana tanga beta bo bébé appelle les pompiers message Jésus les gars dans le boko fils de pute de merde là zo mon le côté et le fils de pute de merde qui nique sa mère batbos kizenga a niquer maman na c'est fils de pute de merde cette femme là elle est pourrie moi je le maudis au nom de Jésus n'a maudit maman on a botika ba sija ça pas Michel on s'en fout de ça on n'est pas là pour Manisuki azaki pas Michel Sainté on s'en fout mais jango nana zaki présent taba no sala ba jewana monaki mumia kwele parti ke kwea sala de kufa ba jango nini via zo kata mutema mama zo filmer lo benga pompier zo mona wana donc nga bref ke lo baki communauté congolais levez-nous to lande la mumia wana foza na justice attaque à Londres mumia wa à Londres tana Michel abina Irlande mais batba kufi na Norvège ozomona donc bamelaki boki toni na ebipete bango yango na lobi tala mayonnaise entre nous to sola siko mikolo mayonnaise pona nga ezalaki ke mwasi na mbali po avia kufi na hotel ta kufi na ndako a momi eza na hotel te to za pe batu akufi na hotel te peut-être bamelia ta bamelia na bango babiloko wana to boite mais l'essentiel que no biso le fait maquiller bandai ko bima na munoko tanga zo en plus eloko epianga kanda na suka tanga bi patio za mabe donc to ebite pourquoi mais yam tabomi ba na zene patia kuva de parce que ba lobi abete un coro batu su babi peut-être un coro mwamba et salifié donc que les Congolais batika ba délire buzoba bolelaki pouvoir échanger mutu musa koti o tolobela kaya mutu akufi vraiment famille les perte momi ona mutu ayebili wa vie na ngai soki momi anaki na bolinga vie na ngai wana soki ba jeune limite nga nazalaka pe na kosala jeune na ngai boye nazo filmer mpona lakisa bato na réseaux sociaux non quand moi j'ai regardé l'image d'abord na bi ota so bakoseli kaka bani mais to na telle image tina so mais via covid via chemna ils a sujeté donc momi wana atiki via à rendre amnae sans intervention na l'état lobi na leli donc ina vie na ngano ko lias mbinga mobali kitoko kwa soso soso kutu bien bomona yango bino mibali pe na ke na bino bomona yango boponaka basi bolingi bino nana chance ozana bino fou les hommes bolingi ke non bovandi na mobali bozo filmer mwasi azo filmer bomonaka yango parce que filmage là c'est pas pour nous c'est pour tout je sais pas. Comment ça se fait d'abord, vous les garçons, vous les femmes, vous êtes en train de faire l'amour, je sais pas quoi, avec vos femmes, tout le temps, filmage. Bon, c'est là, il faut filmer. Au moins, la minute, ça. Ma maman, bani, ba filmage, c'est ça, tout plaisir, il y a battu. Oh, tout ça, mais là, il y a plaisir. Viens partir faire plaisir et même, bah, on filmer. Plaisir, peut même, bah, on ça continue plaisir. N'a pas on comprend bien. So roman azong si cerveau na nga vraiment zéro moi si wana mona ki vie parti azo kufa po mona ki vie parti azo kufa na ye ay baki amona ki John piqué kripo vie parti abana boka la basoyi da azo beta ngato na moni azo beta beaucoup na mi azo singo secours fils de pute azo ingo sauver c'est une fils de pute abomi vie aide te to tika makambo video ya bolingo wana video ya bolingo te wana video ya filmer mutu ndenga azo kufa lingai amne kende et l'on ne pouvait être attiré PV poison parce que n'atteint ma vidéo vient non mais la sougini ni tout ça bagine avant coup tu makamwana ba bimaki na soirée moso wa piso na bosente et ça li pas si fort to tika makamukolo wa filmaki baba no kata na to nini et pas tiki li kata vie li banda pour ba bazo ko prononcer ngote
atiki vie na mukadi bore zo munana ola zipa ete loko rien kanda parce que ngana osengo na émission no sala oyo koloba sute ki ba no sa ba ji parce que bat ba na kanda omoni na si toto ba j'aime no bat ba ba kanda fo via kufi futo lonela justice et sala famille ne so bazo landa image oyo boluka mwana mwasi wana sikazali ata bato bobomi mwana mwasi wana boye baka ko bomaka akoye idene batu te yeza satan oyo ba sacrifice ezomona na miso bato boye merci sacrifice. Merci Marnès, merci à suivre. Merci. La madre Yabana, Nazoro Babuzo, Mambona, Obana, sans tête, ça va aider la madre. Peut-être que ko sala bagé mais moi ça na raison te ndenge mobali ba fufu le bandé ko bima mayonnaise ya ngazoloba c'est normal même mayonnaise sera fingi abimisi gros mot parce que ça fait mal muto kufa bobo oza posa kota à côté suripo français en ce moment on parle pas français parce qu'on veut pas les voisins ba yo kama kamna biso za biso ne boyo kele boyo kela ka bon to ba français te oza posa kota nani to koti sabato batunde ba olobela bino ba garçon na ebite za ngo bolingo place memela rabiso to yebaka te eza bolingo place memela rabiso mais fi wana il faut ba traduire en justice mais yeba moi sono tika na traumatisme na mutu na yo oyo sali ma chérie oza traumatisé toute ta vie on a évité na poto otie la mutu poison bo ba poison so ezala parce que na évité beaucoup même te mama be pobi que non so sali mutu mabe na poto na obima prison na obima boyebi que non na France ba pesa na Europe condamné à mort ezala lisute vous le saviez bien ba okatelo matumsu balobi que non atile poison vie kindumbele kaki ba sebele ba zangela ye ba msusu vie ataki encore ba msusu vie boy donc le problème c'est quoi fiwana à cause de la maudite na vie na ye. Moi, ce que tu as fait dans ta vie, tu seras pas tranquille. Ce que tu as fait, même ta conscience, même toi-même, même pas aujourd'hui, demain, tu seras pas vraiment à l'aise. Le fait de laisser quelqu'un mourir en filmant, tu es là juste pour filmer, tu vois aussi comment il est en train de mourir. Là, vraiment, c'est idiot. C'est idiot et ça, vraiment idiot. Ornella na côté la été vous me comprenez pas ndé tozolo ba pe négatif na positif mais ce que la fille elle a fait ozala vraiment moralement ozala bien te le fait de laisser quelqu'un mourir biso nyonso no tozo bunda nango parce que atiki vieti azokata molimo d'abord tant azobeta mire na kepe tozonga moi sana sandoki tu es vraiment une sorcière en personne ce que tu as fait ngako tout ce na mon a étudié na bi que ça ba chemin na vandi na réfléchir et ça jeté Et ça, j'étais parce que quand le monsieur parti, il tapait sur le mur quand des mayonnaise à lobby. Cependant que le benga ta pompier, alinga kia benga. Benga ta pompier, alinga kia benga. Mais le fait que, y a koti ka moupe, ozo filmer, en plus ozo bengo lobby que non, pas tu quoi mabe. To ebite, o eleke la kibango, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Parce que impossible, je ne peux pas le faire. Même na moni voisin, même na moni ata mutu libanda, azobunda na liwa, non filmé te. Ata la moni que tozaki exemple, ça peut arriver. On peut faire des jets. Lorsqu'on fait des jets, so moni muta koi position moboy, arrête de filmer. Tu arrêtes de filmer. Comment ça se fait jusqu'au bout, Mouta Kati, Moutouba Fumakile Zobima, tu continues toujours à filmer? Pourquoi? Pour Nini? En plus, nous avons filmé, Boebi Nzambe likambo yomba lobaka, likambate salami namoli Nzamba bimisa akaka. Vous savez pas pourquoi la fille, elle s'est permis d'envoyer des vidéos. Vous savez pas les pourquoi. Nzambe azawana likambo. Nzambe binenga devala ba secret na ye. Ya filma qui peut-être alnga ki bomba. Peut-être c'était l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu de Tineke a partagé ma vidéo wana. Boye bango que non, tu peux faire tout. Makila mutuso bomi mututo ma problème, mutuso rosa makambu. Pas
akomosa mamso andomi yebate eza makila mutu nde ezotambola mpe nzambe akotika te likambo wana esuka mpo na yo yango bomoni la fille elle a partagé la vidéo à tout le monde la fille atindeli pasteur na bango atinde soki na ndenge panzani réseaux sociaux elle pouvait garder la vidéo elle pouvait garder ça pour elle-même. Comment ça se fait atindeli mutu po epanzana? Boye bakeno eza nzambe nde mutu atindaki poto yeba source ya vérité. Mais la fille telle qu'elle est là, aza tranquillité. Même si Kimi ici en Europe, na poto to Kimi ba okanga na bango kayo. Na poto to Kimi ba okanga kayo. Video wana mutu nyonso okoka te. Même ngana koki ko sisango te. Surtout on a monaki vi azobunda na makila azobalusa misu. Makila ezobima. Yo blandine yo soki blandine yo. Yo blandine oza ndoki. Yo ngana osa ba recherche no na luka Facebook na yo. Oza ndoki. Okoke ko kata filmage. Okoke ko continuer ko filmer te. Ti mutazo kufa makila ezobima. Mutema nini wana? Mutema nini wana? T'avais quoi en toi? De laisser quelqu'un mourir avec les sangs. En plus, M. Balou qui les yeux était vraiment en haut. Pe mutunda azo beta liboko. Ataku tu ba jango na kote la tabatu. Malgré batu ba finginga na kote lié mais. Bon comprendre nga bien na kote lié te. Na côté l'été malgré qu'on m'avait insulté que non na côté la fille na côté l'été mais et ça qu'une explication de tout ça là et ça bien té mobali wana kufi mutu mbinga bongo akufi on dirait en Afrique ata en Afrique tout le monde a ce muta kwei mutu na Afrique ou ce muta kwei ba me makata na dispensaire muta kwei me ata na dispensaire et biso to na poto zo continuer ko filmer et ça l'a raté c'est la sorcellerie. Basi a poto bo comment ça bon parce que dit que non na ko bima na ngata bakanya na ko bima mais via mutu otiki mutu bi elo nyo tiki na famille na ye elo nyo tiki na famille na ye hein vraiment les filles les garçons tout changé réseaux sociaux on a épité nzambe mundele salela biso réseaux sociaux pour na ba congolais et ça la pour na ba congolais to peka ba ivoirien to ba tunyonsu changeons-nous tout le monde est là au lobate. Justice en Zambé sala. L'État a sala. L'État a sala. Donc, tu es que l'autre au lobate soute. Na moni nani sous soa nga kota kotina e. L'État est moko a loba a loba. Tara benga non sente. Oh, et moi loba a loba mais. Bonjour, maman. Bonjour, Ferra. Bonjour, Yaya. Oyo. Esalamili wapi? Esalami na Babi Norvège. Aha, ok. Ngana ganti na France. Esalami na Norvège. Moi, ça n'a vraiment ça m'a bien. Jamais ako filmer ndenge wana tant que mutu mobali no bozo partager ok filmer ndenge wana eza bien te vraiment ça ma bien te na sepeli nango te vraiment. Merci ma chérie. Yo mon moni ndeto là. Non bon mon va version. Allô? Kota. D'accord. Donc boyo si wana eloko asali ye mo conscience ne eza bien te conscience ne na miniti oyo aozana e bien te kotika mbinga mobali kitoko bongo otali vraiment mobali okumisi nzambe otali mobali lobi Seigneur nzambe akela ye tala bogara mobali bogara vie Michel Senta zokota parce que bon contredit Michel Senta lobi mabe zelata se Senta koti Michel Sainté soit à côté. Donc, le problème est que toye bande to sangala ebi na ngande na lobate na lingana zokaka batu baloba ba impression batu baloba o balinga baloba mais bon moni que la fille c'est qu'elle a fait ça se fait pas botika baché à ko filmer d'abord comment ça se fait Jimmy Destin a contre yo lobi ke yo bo filma pona ba sentiment na bino kaka bino yo lobi ke bo filma pona ba sentiment na bino vidéo olali na mwasi na yo bo sa ba bolingo la bino ba filmer
Souka nango souke la bino ka réseaux sociaux. Je suis désolée, Jimmy, tu me dis ça. Je suis très désolée. Parce que nga papa abino. Nga papa abino jamais na cause na ça. Michel Saint-Anne. Michel Saint-Anne ayoki bino a expliqué bino. Jimmy jamais pour ça l'amour au filmer na moi si. Michel Saint-Anne. Ozaki wana yo mo ki ba impression ba tunde ba condamner yo ba lobi Michel a lobi mabe pourquoi o ata boye bon. Yo mo yo ka ke mais peut-être biso to lobaki ezaki histoire to mané ko beta. Congolais il faut tanga nanu azomaye. To lobeta histoire, to losala analyse. Il y a différence entre ya kolobani te to sala analyse. Hein, tant mutakufa ka basanga biographie na makambo elekaki. Bato baza ko réagir car comme faut mutu ça s'appelle ako s'appelle makambo na te. Michel Balobi yo tout monde commis Michel Saint-Anne a qui me pas affaire yepe azana famille te. Mais bon Michel Saint-Anne a misisa ti ataki ma affaire olinga yepe loba na papa olanda voilà makambo to makambo aliwa ya mutakufi toujours comme ça les Congolais. Frère azana famille na ye, frère azana famille na Michel azana famille na ye, il fit mon patron c'est fini. Hein? Ma fait souvenir no lukela faire to makama va ina e ya osala makama na msusu. Oh là là. To solo bato saki analyse ndenge ya longwa ki ndenge asali ndenge akei. Alors, le problème est nini? Na nyoso to osala za ba commentaire bato mutu nyoso ko sepela la liwa ya mutu te parce que atiki pe bana bandeko atiki to sala analyse. To sala analyse. Congolais il faut azala manière na mayele ya ko comprendre ko discerner likambo. To sala to passer biso sur l'examen to sala dissertation ta au sujet ye faut boyeba ko baka te pona ko ganga po bato mona ke akufi abomi mutu te eloko zo maso ba Congolais nde yango to sala analyse ya likambo to sala ki liboso début introduction que azalaki boye comme témoignage hein ndenga la témoignage azalaki mobulu te akota kine libala te voilà moi sinaka voilà moi sinaka non nande yo lobi ke non avant que nda utake pa na yo azake pa na zake pa na mabe batu eloko ni ya mabe balobi wana mutu asengala kokotela mwa moso wana yebi aza masa na ngai te mutu masa na ngai za pati ye azaki masa na ngai te hein ma momi wana ngala yebi te na yebi na sima ya muninga na ngai mais eloko ni ya mabe o Congolais akozonga mabe mutu akufi tolosala analyse comme ngala zalaki na ye nenga kendela kine to sololaka na ye mutu azalaki te tolosala analyse mais mutu akufi o etika les simple mbila mutu akosala enquête to yeba soki abetaki nzete na mutu soki akufi na maladi nini wana nde tokoloba hein eloko eza simple comme bonjour Congolais toujours koganga koloba ba n'importe quoi ta siko tozoloba makambo susu okomoko ta faire à Bossalanga ça fait 8 ans hein Michel Akima n'est pas fait bandakala Michel Akima fait pas bandakala papa kapui sa batukuta vani na bana na ba musicien na ye aosa musa na ye tala Congolais tout ça la nini là on t'a pas makamani moi voilà Michel Nabi siko bilamba viende tike bo bilamba vie ko simba ngote bilamba na ye bon to c'est la matanga ezala Michel batu balobi yo bilamba wana ozobomba ngo koyiba moko te kokena ngo te tikela bilo ne kande poza na blog ache Laïs ozala nangati Michel ngala tano na edo beta bateni ya Nora digital a témoin hein Nora digital a témoin Nora digital ngai kutu soki na moni bilamba nani nazolela otansama na miso esanga mabe makasi tana kota Natalia on singa na tsaki on yoka mawa na mutema tana omona basket na eboye na fini kango to drama pour na mona ngoto nzambe ça me fait mal au cœur ba so tina koloba muto to biso to sala kini to sala analyse nenga zala kina ngai yo caprice yo zo luka Michel c'était makambo yo ko bobandi su bilamba en tout cas hors sujet Tozo banyosa bilamba c'est pas Michel il peut bilamba tika keke bilamba na ye na basket moko eza wana na sac pe na fongoli te zaka wana abom na ba bombelanga parce que c'était na lobby oyebi fi wana
Fiana tant à 5 jours. Oyebi ata famille na été en France. Oyebi ata ndéconnecté na luka bono. Yo Clarisse, oyebi ka ngane na kota na ngamba kama batute yo, oyebi ka ndena zala. Na yebi ka ke mwasi na nga, mwasi na yebi singa ke mwasi na nga, to bana depuis bon mwana na ko kota na introduction à vie à mutute. Oyebi ka ndeto vivre na mboko fozala na moi, moi ko bomba na ko landela vie à mutute malgré oyede mutu me ko landela vie na été pour mutaza les yeux mo bi ka ndenga avanda. Mais bino pe bokomi su mamba bilamba Michel azana bilamba biso toloba mamba mowe bokomi su Michel koza star oza pe star tala to ke tozo masko to tika na ba vanti Michel a ute pas faire botika ya fana ye mayonnaise pas ute pas faire gola mayonnaise a ute pas faire toza na ye mayonnaise to Michel, bon, conseil ni opesa batu monde eta biso bakota so conseil ni opesa. Namoni Lamine azo benganga, Lamine do vozana si sato sola. Azela no biso to sa live azela nanu. Conseil na opesa. Bon comprendre Michel aza vola yango ekati ya Michel Lamine to benga. Ozala vola to telemi. Nazanga na bis, Lamine to benga. Aozi bisa Michel aza bis. Comme bongo benga biso. Bongo benga biso, botika ofinga, moni lo ezo bomaka biso ko finga nde boli ko finga bazaira pourquoi? Botika